Ndeko Mbote. Kombo na yo nani? Fils. Okomi awa na Jemi West ndenge nini? Tokomi awa tokata ba pilone ya SNEL. Bokati ba pilone ya SNEL po bosala nango nini? Toteka. Boteka nini? Ba cornière. Boteka ba cornière. Boteka lango nani? Toteka ima Chantal na Nelly. Ma Chantal azali? Aza wapi ma Chantal? Yende? Yende boteka ki ba cornière ya SNEL. Bokati ba pilone po na ko longola ba cornière botekeli ma Chantal na Nelly. Na Nelly na OK. Na OK. Na Nadine. Na Nadine. Bango nde basombaka ba cornière oyo bokataka na ba pilone ya SNEL. Est-ce que tu peux présenter ngai batu oyo bazali liboso na yo? Parce que bazali koloba ke yo nde chef de bande. Yo nde chef de bande, est-ce que tu peux présenter ngai batu oyo? Moko na moko oyebisanga pe role na ya jouaka na groupe na bino ezali nini? Présenter ngai bango ya liboso ye wana. Kombo na ye nani? Oh, Chinois. Chinois. Chinois na groupe na bino asala kamsala nini? Chauffeur. Chauffeur amema biloko. Chauffeur amema biloko nini? Ba cornière. Ba cornière. A part komema ajwaka role nini mususu? Soki toye na wenze. Ye mutakenda na biloko na wenze. Ai na biloko na wenze. Mais tango bozalaka na terrain bozolongola. Ye azalaka wapi? Azalaka te azalaka na nzela. Azalaka na nzela na mutuka. Bino soki bolongoli bokomisi na nzela bo charger na mutuka ye akeko teka na wenze. Za bongo? Toyaka na ye atika biso na parking. Oui. Ye ake na wenze. Oui. Aye na mbongo. Ake atiki bino wapi? Na parking. Parking ya Liberté. Atiki bino parking ya Liberté. Ake ina wenze atiki ba cornière azwi mbongo. Azeli ba maman bayaka azwi mbongo. Azwi mbongo ndi ayeli bino. OK. Ndeko mususu kombo na ye nani? Oh, Roger. Roger ajwaka role nini na groupe na bino? Transporteur. Azali transporteur. Transporteur na ndenge nini, expliquez bien. Ya azumi ba cornière ko musana prince. Azumi mango na zamba côté ba pilone ezali. Ye azumi misana prince. Na prince ba ye azana mutu kazoze la pona ko charger. Oyo ndeko nani? Makuma role na yeza la kanini? Transporteur. Komema na place pilone ezali. Pilone ezali kumisa na balabala. Ko ilanga saka matériel na bango basala musala. Très rapidement. Ndeko ya misa tukombo na ye nani? Trésor musala na ye nini? Amema kolongwa na place pilone ezali komisa na prince po ba charger na mutuka. Ba charger na mutuka. Yo muto mataka likolo na kamisi. Fils yo muto mataka pona kolongola. Izabo ite. Matériel bosalelaka nango musala ezali wapi epi ezalaka epai ya nani? Matériel etikalaki epa na ye namoni ezali na saki wana. Matériel etikalaki epa nani? Ezalaka nani agardaka matériel bosalelaka musala? Roger mutu agardaka matériel. Nani asombaka ba clé? Parce que natunaki yo mutu na oyo. So pa ngona se. Nani asombaka ba clé pona kokende kofungula na basi ya meto? Mutu asombaki ba clé ezali chauffeur. Chauffeur chinois. Ye mutu asombaki ba clé. Est-ce que matériel oyo sopa na se monsieur? Sopa. Est-ce que matériel oyo oyebi yango? Naibi. Est-ce que matériel oyebi yango? Naibi. Oyo. Na babuti. Oyo naibi. Oyo yebi yango oyo. Oyo yebi ba clé oyo na se ameto. Bosala na musala nini? Se ameto kokata ba clé kofungola. Se ameto kokata ba clé kofungola. Roger. Ozali mécanicien? Ti. Nanda kuna yo ba se ameto ba clé tout ça. Eza nini? Loba polele eza nini? Ba clé oyo bozo komona oyo ya mike wana eza ba outillage ya moto. Tozana ya minene. Oyo minene eza o tosalaka musala na fils aza ko expliquer. Musala nini bosalaka? Ngola ba cornière. Oyo nde bosalaka musala. Voilà, mon général, je pense que vous venez de suivre le travail qui a été réalisé par la police, le commissaire provincial
par le groupe mobile d'intervention Kitassa Ouest. Au cours de 2 jours suivants, 2 jours durant, avant-hier, nous avons mené une opération importante qui nous a permis, qui nous a permis de mettre la main sur fils que vous voyez devant vous et son consort. Au niveau d'Ensele, ce sont les auteurs, c'est une association de criminels. Leur mission, c'est pouvoir couper les pylônes de la SNEL et puis emporter les cornières et aller vendre au marché de Liberté. Vous êtes sans ignorer que ça fait pratiquement 2 semaines que toute la ville de Bandundu est dans le noir. Une grande partie de la ville de Kinshasa, particulièrement la partie est de la ville, est dans le noir. Il y a également Bukangalonzo, une partie importante de Tchangou, et ainsi de suite. Ils sont plongés dans l'obscurité totale à cause de ces inciviques. Nous avons été saisis qu'il y a plusieurs pylônes qui ont été coupés, d'autres sont tombés. Alors nous avons mené des enquêtes importantes pendant 2 jours. 2 jours, et depuis avant-hier et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas dormi. Hier, c'était le tour de la commune de Lancélé où nous avons démantelé le premier groupe. Et la nuit d'aujourd'hui, c'était jusqu'à Maluku. Nous avons effectué une descente à Maluku à partir de 23h et 0h, 1h, 2h jusqu'à 4h du matin pour mettre la main sur les complices. Ils sont là devant vous, ce sont des criminels. Ce sont des criminels, ce sont des gens comme ça méritent sévèrement être sanctionnés. Ils seront entendus sur le procès verbal, mis à la disposition de la justice congolaise qui s'occupera d'eux pour des mesures conséquentes. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Il y a certains autres qui sont en fuite. Nous allons continuer les enquêtes jusqu'au démantèlement total de ces réseaux.